Congo Tchèque TV, Yasi Bumutombo, Bananyo Soya Congo, Botena Beno Benoluta, na émission. Yasi Bumutombo. Conscientiser la population, à amener la population vers le bien, le vrai, le beau. Parce que qui sont créés pour plus divertir, parce que les gens sont dans des stress, ils sont en train de se suicider. Nous, la première mission, c'est la conscientisation d'abord. Et, s'il y a le rire, et sans conscientisation de la population, on peut avoir des mots d'ordre, on peut avoir des projets, on n'arrivera nulle part. C'est pourquoi, Excellence, nous souhaiterions que pendant votre mandat, lorsque vous serez au Conseil des ministres et qu'on aura de plans d'action à projeter, que vous puissiez immédiatement penser à nous dans la phase de concrétisation, dans la phase de sensibilisation de la population. Parce que lorsque le peuple a bien compris le message, eh bien, il se comporte positivement. Mais quel que soit le projet, lorsque le peuple n'a rien compris, eh bien, à la fin, on trouve que rien n'a été fait. Donc, Excellence, nous sommes là, l'association est là, comme nous voulons aussi compter sur vous. Et lorsque vous nous aviez reçus, nous avons
Ceux qui vont le moins vous décevoir, ce sont les artistes comédiens. Et ceux qui vont plus vous embêter, ce sont les autres. Nous écrasons très facilement le petit nombre qui veut sortir de la ligne de conduite de notre association. Créée en 2001, notre association avait comme but, et a comme but, déjà à cette époque-là, de regrouper tous les groupes qui étaient dits groupes de théâtre populaire. Parce qu'avant, il n'y avait que le théâtre classique. Mais il y a un nouveau vent qui était venu. Nous devions former une association pour que vous puissiez un peu canaliser les différentes forces et les différentes idées qui devaient sortir de cette nouvelle vague. Et malgré les difficultés, cela, Excellence, l'année prochaine, lorsque vous allez, j'allais dire, établir le budget, veuillez penser à la subvention des groupes, j'allais dire culturels, mais en tout cas du théâtre populaire, pour nous aider à faire mieux. Parce qu'ailleurs, même au niveau des communes, au niveau de la ville, au niveau national, il y a des petites subventions qui peuvent aider les groupes à se débrouiller. Parce qu'ici, chez nous, eh bien, je crois que s'il y a des gens qui n'ont jamais compris le nom miracle, eh bien, le miracle, le premier miracle le plus grand est réalisé par les artistes et comédiens. Amen. Parce que les troupes fonctionnent sans subvention, sans sponsor, sans. Eh bien, une chaîne de télévision, vous produisez chaque semaine un épisode de 45 minutes, monté au courant de la semaine et diffusé à la fin de la semaine. La semaine prochaine, vous reprenez. Or, il devait avoir lieu de répétition. Nous ne sommes pas dans le monde de Caritas où on vous offre ça comme ça. Et quand vous allez tourner les caméras, il faut louer. Lorsque vous allez monter, il faut. Alors, d'où vient cet argent? Je crois que vous poserez, ou vous posez aussi cette question. Cet argent, tous ces moyens, arrivent par miracle. Mais or, il y a quand même une limite pour continuer à opérer les miracles. Parce qu'il y aura un jour où le miracle va dire, en tout cas, j'ai trop agi. Excellence, veuillez penser à vos artistes comédiens. Excellence, le cadre ici vaut plus que ce que l'on peut penser avoir. Nous avons dit que votre mandature devra être positive et qu'un jour, s'il faudra aller faire autre chose, qu'on puisse parler de vous en bien. Donc c'est pour la dit, nous sommes avec vous. Et vous risquez de travailler dans l'obscurité, quelle que soit la volonté, mais tout en avant la famille, volonté dans laquelle vous avez. Mais votre ministre a fait du film depuis qu'il est là, parce que votre fille est dans le pays. Or, le ministre a beaucoup de films, il va pas passer tout dans la famille. Donc, cette lampe-là pour éclairer toute votre action au niveau du ministère. Amen. L'intérêt de la communauté culturelle et artistique. Alors, voilà, Excellence, le cadeau. En tout cas, pas en sous le bureau, on est vraiment à côté de vous. Merci beaucoup. Mbali Osombo, papa Mbali Osombo, vice-président. Moi, vice-président, Moussoussou, Tomoni, papa, pour de l'échange, Yazali, encore, la vice-président, la sens. Tomoni peut pour Pandio, Yazali sage.
doyen pe mususu ya biso ya comité papa Kouedi azali wana côté le maboko toujours jeune. Voilà, tout le monde dit comité azali tellement bleu, tozali na papa Ntsakalo azali chargé au compte. Le biso même au ordre. Tozali papa azali aye azana délégation ministre na bosa ni no ba président Elombe na ndenge dateli na bango président Elombe azali conseiller juridique na biso aza absent mais aza représenté na moni Alain Mabana aza na ko représenter beaucoup soit na ota na bon c'est le voilà merci bon tout le monde de la biso de base azali chargé en communication atelemi biso jare joie makasi maman na biso soka tukaraja voilà azali moko te kaka maman na biso alinga voilà ye baba za na kado na ya ministre toza voilà tozali na moko pe nalo nazali secrétaire général na kamana na mususu pour le faire maboko parmi le comité tozali pe na bateko ba groupe préféré je vois groupe bonus qui est représenté ba groupe nyonso de na biso nzamba yazo représenté par artistes comédiens ya islam donc voilà donc awa ba nyonso baza représenté par comité azali pas la communicateur na biso na biso na makambo na biso ministre makambo ba été l'intérieur te oya nini te aza ya culture soki azotela bato na sababe aza esika bana na ye tozovite son excellence le ministre culture a papa Jean-Marie tobetele bango Son Excellence, vous avez la parole. Déjà la période 1+4, donc 2003-2006, Nazaraka conseiller, il y a un des vice-présidents de la République chargé à jeunesse, sport et culture. Les lois de la ministre, c'est culture et art. Donc, Azar et Zarakate. Donc, Zélé Bandaka Puna. Les deux, je suis nommé ministre de la culture et art. Mais je suis nommé mais les lots, comme on a vu Beki, moi, je suis les sous les alliés. Nous avons une délégation, on a vu dans le cabinet. Effectivement, on a fait ça qui m'a donné la réponse. Excusez-moi, vous avez d'abord, ma réponse est là. Grande difficulté de Zanango, vous avez artiste. Artiste, il faut vivre Biso Yangoa. C'est anormal. C'est anormal. Puisque bateau va tenir un bureau. Mais il y a se détendre, mais Bino va poser, il y a se détendre, vous allez de l'autre côté. C'est anormal. Donc, surtout le Bino va changer.
Il faut échanger. Comme ça, il faut assez retrouver. Ainsi de suite. Mais ma salle est donc, moi, pour se retrouver, donc, Bisso, dans le mandat de Bisso, enfin, Yanga particulièrement, n'a s'inscrit de quelle sorte de se conduit pour se retrouver. Déjà, les la délégation, et même Canal Plus, et particulièrement M. Bolloré, c'est un Français et c'est un papier qu'on a pour localisation à place Sarah de Présara, parce que la a Brazzaville, parce que la Libreville, évidemment, Bango, français, c'est d'abord le pays où il y a Bango. Mais maintenant, on est en train avec eux, ils sont en train de construire une salle ici, et à Kinshasa et à Lubumbashi. Les dossiers sont vraiment avancés, et on a demandé qui est dans le cas Premier ministre. Donc, l'étiquette va déjà émettre. Donc, ce cas de signer le contrat, Bani Kotonga, c'est maximum une année pour faire ce contrat. Donc, au moins, je crois que vous avez déjà la place à Ecoso pour que ça va faire un bino pour se retrouver. Très fort. Et Congo, Ramsès, Azali. Voilà. On est dans le moment où l'association. Je ne me rappelle pas ça. La nous on a payé les Alanga pour le faire. Kouébi, Kouenda. Azali. Ah, et puis, autre cas, le ministre de la Culture et l'Art, Maman Nangaï. Ce qui ressemble à le pasteur de la Sabillon. Wakina, Maman Wakina, Azali. Maman Wakina. Vamos nele. Eu subi ici na papa, maman, Mbano Sombo. Premier, hier dans la lettre Zouzou, maman, lettre Zouzou, papa. Voilà. Excellence, la ligne de la parole. Namoni effectivement Bolivie Moussa Rabino Makassi. La compte dans le président, la copie 100 personnes par carte. Oh,
akolandela malembe ti aokende liboso po akontinue sika me akolanda pena eza solo moko elobamaka to même na bato ya Kinshasa bacomédien eloko baartiste so babandi eloko bapesaka bino 2 millions ezongaka na trésor public lelo likanisi oyo eske kotuka na nzela obe ekosimba papa mokonzi oyo akoti sika aye na makambo ya sika ekosimba nango Voilà. Koba mot de la fin quand même na bateau. Merci na bateau balani ngai na pisi bino mbote mingi bo soutena na biso bo eda biso toza bateau tesepsa bino na ba télévision partout bo ede biso bo eda biso. Donc na pisi bino merci bino surtout. Basi de bali papa maman merci. Voilà, merci. Et sika oyo la toute première fois Tata Mokonzi 2 ministres baya kotala ba comédien to bisaki bino ke bakoya maré bazelaki bandeko mosusu pe balembi bakendaki mais batikali toujours na likamisi ya kozela ministre 2 ministres bayaki et puis to sololi na artiste comédien boyoki bino moko toza na président ya IPPC papa Masumu yala Fumu Mbanza otozo mona ya suka pona ko clôturer activité oyo. Bonsoir papa. Bonsoir. Masumu lelo tomoni obandi musalo kala ba ministre belé balaka bako vanda na ba artiste comédien boye geste non ya boye kilo bandi ko ba solanda. C'est vrai que si on dit que ça, il y a un niveau de comprendre que nous devons vivre en société. Et que nous avons il faut que renfort et fait vaincre. So boza na moko bo créer biso et yango ça la aucune fois marqué ba yuma moko yoka ba ko likaba sala ki bloquer bango comme tout ça mais ba ko ka loko moko te pote loba soki au lieu de ça la association de artistes wana ifiza la bon osana o libre mais mingi okoka ko sala o biso to sala kate oki no sala loko neti ba ya ba muziki ba bakuta na ka soko o to sala sana biso na biso moto sala soko nini moto o mutakufi biso makambwana ezali na biso mais en tant que artiste to zo bunda ko bonisa sala na biso santé na ko kufa to yebi yango to kanisa to intervenir comme makasi c'est la maladie c'est la kufa mais na vie na biso tous les jours to yango to sala association te pona to sala sana so nini o te biso zali pona ba activité socio-professionnelle na biso to yeba ba place na biso zali nini et loko nini zo beba entre biso banani ba zo beba sa réputation musala na biso et loko nini to sala pour que to kene biso voilà objectif association na biso yango moni ba bilongi ndenge na ndenge ba so ba sécurité pour par exemple
net par exemple tozwa président Elombe tant tozosala ye aza avocat azalaki na maluku mpona kodéfendre dossier donc butu moko mais l'échantillon ya baprésident ya bato ya kala na bato ya sika mpo bato mitema mabe soki yuma eleki tro oh non association wana eza oh non ya bavieux bakambosa bato baliaka mbongo mais soki bato baliaka mbongo sino association ekufa oyebi bamoziki culturel banini nyonso ekufaka tuno mutuna moko moni bobi bosololaki mpe bokutanaki mpe na baministre nyonso mibale est ce que likambo ezoboma culture ya Congo ezoboma cinéma Congo industrie ya cinéma est ce que bolobeli likambo wana o lelo ba Nigeria baza makasi nango lelo industrie ya cinéma tolobeli yango na ministre auti ko répondre biso Kinwood ekosalema c'est dire que eloko moko munene ekosalema pour que to bana kotournaka kuna lokola ezalaka na Hollywood bomona makambo so ezoleka neti na zamba nzoka nde eza kaka na kati ya salle kaka tout ça ndenge mpe groupe salongo aza kosala bozomona bandako tout ça nzoka eza na kati ya studio mais wana siko d'une manière professionnelle yango tozobuna nango te siko yoke no c'est l'association mosusu donc pour que combattre makambo wana ou bien nini parce que oza pour ça il faut y soutenir oyo ou bien ozala no égoïste moko ozaka motema mabe olingaka te bato basangana pour que yo bima net kaka ozaki gangi pola boy non on n'a pas besoin de ça. Merci beaucoup président Rosan Taïbete parce que tu dis koloba mot de la fin na yo tala caméra na bato bazo tala image o lelo ba ki ekosuka na nzela okoloba non bato bakoloba te ekosuka na nzela parce que association na biso c'est l'unique association d'artistes d'une manière générale et botama pe ekufa te ezalaka kaka marqué ba difficulté cause nango tout ça ba sponsoring ba groupe bazo produire na difficulté tout ça batu nyonso oyo ba koki ko kanisa ke biso groupe na association soki te biso ça très très fort mutu nyonso aza motema malamu alingi bolamu batu nyonso dans l'unité aza na kati association mutu nyonso alingi yemo kwa bima o yemo konzi nini ye aleki batu na kobeta bale yemo tayebi ko niata batu soki tout ça awate awoza batu ya logique ya sagesse esika tozali ba jeune ya siko na ya kala tosangani esika moko biso bato ya kala tozopesa mayele na bato bazo ya sima pour que baya ko remplacer biso et ça se fait très très bien sans problème bo soutenir ba artiste comédien nyonso bokoki komona baza na talent bo aider bango po bazo sala pona bolamu ya mboka na biso merci mingi. Quand on a l'émission, on a tout la commission et discipline, il y a un NTPC, ce qui réellement est ça parce que il y a des artistes qui sont là, moi, dérapage, des images, des artistes qui sont respectés, faut tout ça à nous émission. Ok, d'accord, c'est Pelamingi, merci Mingi. Voilà, merci beaucoup. Le Rogno c'est Bandara, Bandelipe Sougara, Jerry Kobetox, au Messana Kolana, Congo, Check TV. Merci beaucoup, vous continuez à faire sa confiance. Moussa Léango, Tokomina Souka, président Mansoumou, à lobby. Yondeko, bayo okufeli obeli yaka kosadere na NTPC ezesika batu baliaka bambongo te esika batu ba esikoka bambongo te lemsu na musika ndolo ba bongo et puis bino pe bandeko bo créer ba association na bino ezana ko problème te oh bon moko soki na kin oh soki aimons nous vivants eza problème te mais biso tout ozaka bana tata moko musana biso eza théâtre. Merci beaucoup na côté business derrière la caméra. Merci beaucoup à notre boss Sibou Mutombo. Merci beaucoup et là j'ai dit un coucou hein na ser nangai Darling Love ou autobote langa noko ya pembe ya kitoko tokutani à la prochaine soki nzamba zongite. Merci. Congo Check TV ya Sibou Mutombo bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na émission ya Sibou Mutombo.